ezaki premier jour na biso tozokende plage tozoluka place nini tokovanda exaucé déjà nakosaki na ambiance ya bacaméra ye moto alingaka bavideo te somo bon amari naza préparé place na biso tovanda bon nga nayaki nanga mpona konage te c'est sûr j'étais là pour les caméras et j'ai assuré mais la meilleure partie c'est ma marraine et parents. J'aime trop voir nos parents congolais en mode relax, en mode lova, en mode moi bien, moi bikini, moi banini, c'était trop mignon parce que nos parents méritent et nos mamans méritent en tout cas pour tout le travail. Oyo basalaka awa siko azo benga déjà copine naye ayebisa ye mama anga awa na mobali nanga toza na kati ya plage amemi ngai ezalaki somba nasebina c'était trop mignon baketi na kosomba babengaka ngo niseki bouye wana nayebisi bino bazalaki na mai ti nde bomoni poko ekoti babimi te bazosala baje bakoti boye en tout cas regardez c'est pas ça que nos parents méritent hein? Ata kuti naloba naloba te kaka na ndako kaka fufufufu te bobimisa nos mères tala bango bakendaki ti kuna mosika. En tout cas c'était très beau à voir et je souhaite à tous nos parents d'avoir des vies comme ça. Donc voilà tomeni mwa